N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. na chambre froide bon echite na entrée badale ezalaki bien te echite toyoki bato baza na se au lieu ke tozala susi ya bato bakomi kozwa babiloko bakomi kopie babiloko bazokokende nango akota bamoto wana balongwa bato ya moto banyi koyoka te ndakomi oyo papa ne akoti Sosimat carton combien? Et bomi batongo to piller yango. Et quoi les 3 personnes à moto, ba moto na 5 mituka wana. Ba moto za wana na te. Accident moko ya teka. Soto concentré. Oh, e ko tomo batona bazo kubakobima. Ba kongola ba mitema mabe. Bazo wana na koyiba, bato bazo kuforase. Ebele ba kongola to bazawa. Eloko to concentré yango, to ko tomo nango. Esa te ku motema mabe ba kongole. Muntu ko yabisanga ke o Félix Arcel le côté bo tala mitema mabe ba kongole. Kongole mtema mabe ko sakana te. Kapona copier savoir. Eloko to ko concentrer. Ebele ba tinyoso to ko tomo na wote. Mtema mabe. Ils ont un Congo. L'église est importante, c'est la Congo. Ce qui est dans le monde, Congolais, Azando, Kazamando, Kikoleka, ce qui fait les arrêts solo, Congolais, aucun des peines n'a fait. Au lieu d'assister des personnes en danger, ils ont profité des pieds des gens. Non, c'est pas normal. C'est quel type de comportement? C'est mauvais alors maintenant. Regarde, ce sont des chrétiens. Voilà, ce sont des chrétiens. L'église, on va pour les moyens. Là, mon tamoto, Maoki Maté.
baoyiba ngo polisi ekanga biso mpona kashne place wana soki ozoleka na kashne bakokanga yo me mutuka ekwei estce eza bato bayibi biloko sous les yeux de la police c'est vraiment malheureux ngai personnellement nakokondane population nakokondane police obakanga bato mpona kashne na bango moko mpe na bango moko bazoswa ça fait au moins 20 minutes depuis babandi koyiba nde la police soboye na bango moko la police bazoswa bango baoyele kotombola mutuka bato baza na se bakufi wana baboye kotombola mutuka bazowela koyiba tala congolais mosala na etala congolais oyo pasi ya mboka pena pasi ya mboka pesa pina wana ya nini pesa pina gauche niakalaki angene bien te seni ni le bata moto musu bazaka te soki pe bazana se so pe musu bakufi te ebite pona miti esa na ko ba be wata no ba o bazana se mais to meka ko so ba mo yiba loko ya wana ba kamio so ko filo ko ba na ba yiba na ba bele abatu boy ole batombola ta kamio wana bato bazana se ba bima mutu ata mo bazotombola kamio te bazolela ka bilo wana ezosala ka pasi maka babinza leleki na mboka ata nzala ngo na biloko komata talo biloko eleki bato te le bazopiya evenema elekana ndeni so omoni motuka oyo nde ekweli solution nango embouteillage eleki sunokwa embouteillage eleki dal mpe batya wana eza badal mwa malamu te na embouteillage eloko liboso regret na za nango wana biso bakoma ntango bato bakufa me bato bafa eloko lokola soso bato bandimi nango bato bakufa ole bazwa solution ya kotombola mutuka bato bayiba biso ezo parke mutuka na somo moyo tokendea te bato bana se ya kar me bato bayibana eloko wana vraimen yango esalinga mpasi me babuluka moye babongisa nzela parce place oyo mituka minene ekota fort bato baza pembeni bandinga bamoto etelema yango esalaka ye baluka moye babongisa mokolo nango asomaka na mbongo oyibi te yaya mbongo eza ndeni nzela eza moto tu lobaka yaya kasi noloba velu olingi koyibaka to mesimbi te oyibika yo ozinaka lokolo moko bondeni ape obisana ngole babona ngai ngane bano bamunga na mola bitia yo ozika lokolo moko bondeni carton ezalaki te lobaka te naloba nini bapeso batika bazwa biloko wana bakongola badaye wana N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner
et d'activer la notification pour ne rien rater.